makasi ya militaire balu oya bandundu Équateur na masimanima esengo nyo zongo kwa sholo moi esengo eza makasi poto monike muzitu azali kaka mpona bato bandundu te mais muzitu azali mpona république mobimba yango wana république mobimba baza derrière ye mpona kosoutenir candidature na ye eza colonie je suis de bas Kikongo mais ça Kikongo pas ah bon mais tout ba bidei mwesonga bana bandundu bana ba ya province orientale ya Congo ya Mvimba betu banda derrière muzitu mpona mboka na biso so betu kelawa samna kusoutenir yadi RDC nyonso boke na ndima nandi mungu yai meme mona bantu kome kuluka awa samna kusoutenir yadi bete sirde loda simba quelqu'un qui valorise le peuple, qui sait bien que demain le peuple congolais doit rentrer dans ce droit et il doit vivre. makasi komboka na biso ekoma mboka ya esengo mboka oyo eza na liberté mboka oyo bato bakolia malamu bakolata malamu bakolala malamu mboka oyo ezala mboka ya lokumu tolingi ke moto nyonso amela mai ya peto moto nyonso alia o ndenge alingi moto nyonso lobi soki alingi kolongwa na province oyo azali akende epai mosusu akende olingi kozala mpe na Congo mpona kopesa bana ya Congo nzela ya kosala o nyonso mpo mayele oyo Nzambe apesi bango babimisa yango kotombola président Kabila azali na signation bien memba azali wana mpona kopousse ye apose élection apose candidature na ye moye aza na nsima na ye eloko ndoko wana tika wana makambo kuzoba Kabila asala makambo oyo ya kosala mais kota bapolémike te bamakambo oyo nalobi na bakongolais tozala calme tozala na sagesse tozali na besoin ya opposition eza na bomoko tokende tochange makambo na mboka oyo toyokani alors ndenge balobi position nde balobi ke il faut ezala bino na kati opposition il faut tozala na komisa président moko azala promesse na idée wana ezali vraiment niveau na ndenge oyo bana congolais mais biso si toloba yango kala biso bana ya dynamique tozali bato ya liboso oyo tolobaki ke il faut un candidat commun omoni na 2011 etumba na bundaki na baninga tosali oyo tobengaki DTP dynamique Tshisekedi président mpona tozala na moto moko nazali kaka na nzela moko wana mpona tozala na candidat moko mais candidat oyo azali na makoki ya kokamba mboka candidat oyo akosala ete Congo eza na mokuumbu te tozala na liberté epuis tokende tobongisa mboka tokotisa biloko ya kolia tosala bausine baentreprise bana ya mboka bazwa misala eloko eza kobebisa mboka lelo oyo moto moko aza na mosala te mais okolia ndenge nini soki osalaka te eloko moko ya tokotongawa tokosala wana mboka ezali te tozali lokola bato oyo Nzambe apesi biso biloko nyonso mais biso tozokomona yango te donc il faut tobongisa mboka merci la personne qu'on doit trouver il faut aussi savoir quoi faire et comment le faire et donc il faut qu'on revienne au débat des idées pour qu'on puisse avancer et aller de l'avant. Merci. Vous avez une déclaration il y a chef de l'État par rapport au respect des constitutions naïe. Donc il y a une impression par rapport. Tozana esengo po tata mokonzi ya mboka awuti kotosa mibeko ndenge alekaki. Alobaki na bino ako respecter pe akotosa mibeko. Tobisaki bino avant qu'il ne soit 16h le 8 août 2018 bokoyeba candidat ya biso ya majorité présidentielle lelo abimisi atosi pe mibeko abimisi camarade ndeko ya Itumba Emmanuel Shadadi Ramazani oyo abundi na ye
abundi elongo na baninga lelo mokonzi ya mboka atosi mibeko. Qu'est-ce qu'il y a de plus que de respecter la constitution et la démocratie? Démocratie yango wana ndenga lobaki ndenga salé donc loba muke mesala sala mingi yango uti kosala. Chadari confirmé candidat officiel de la majorité présidentielle et du Front commun pour le Congo. Et il n'y a pas de doute. Voilà matondo la bino nyoso na nyoso bosalaka oke bopanza sango. Donc totosi mebeko totosi meboko. To yé pas accompagner candidat na biso. To non. Tokoki kozwa maloba na yo par rapport ya chose faite ya chef de l'État alobaki ya korespecte constitution mpe lelo tomoni dauphin na ye Emmanuel Ramazani. nayebi te ese ya koloba eza lisusu masolo kobeta eza lisusu mboka na biso tozwi wana 1960 bolakisaka ba Joseph Kabila mibale bolakisaka mibale oyo bazwi pouvoir me bamemi yango na nzela ya démocratie mpe azokende atike yango na nzela ya démocratie bolakisaka mibale abanda koloba yango mpe toloba yango plusieurs fois ke ye akorespecte constitution sikoyo na minute oyo sikoyo tosuki wapi yebisa banguna nyonso oyo balobaki autre chose oyebisa bango ke bakende kotubela Sali lelo na nabo na poni SP Chadari et simplement que la démocratie est en boka donc alternance au bac nous sommes le président le bac n'a pas respecté la constitution et belé bandima quitté et ce qui est encore bien c'est que on est allé de concertation en concertation de conciliation bac nous sommes qui concernés et lelo et précis Chadari donc honorable Chadari c'est le moment mene pour mboka na biso na yebisi bino tosala na biso élection tosala na biso nyonso tolobaka na biso balumumba me mbala liboso alternance esalama na Congo et je sais que kosalama dans la paix eza yango donc eza eloko moko monene babambaki biso mabanga lobi toyebi ke baloba kobamba biso pomme donc babambi okoka eloko ozwi ole yango vraiment on espère que les Congo va aller de l'avant et aza compétent aza bien formé. C'est un ancien vice-premier ministre de l'Intérieur qui parle presque les 4 langues nationales aussi, c'est aussi un avantage. Je crois que je crois que j'ai eu cette chance-là et recoute année na sortine avant comme président. Nasima ya dépôt ya candidature ya El-Chab. Message nous avons fait la population besoin de pas si c'est bon. Message nous avons fait la population à la différence
tokosala programme ya gouvernement mpona pour que bamakambo ebele tochange ke bamakambo ebele tosala nzambe asalisa biso makambo ebele. Merci pour la photo. soki peuple apesinga confiance na komettre fin na makambo nyonso oyo nyonso batie biloko zingazinga na mindelo ya mboka na biso bazokoyiba bakokima bango po bakomona lokuto ya mokia na ye nde mpona batela kongo na ye mpona kozwa eloko moko te ya kongo koswela azalaka na bezwa biloko ya kongo nde na voyazaka lokwa bato mosusu me ngai nakangamaka awa babotolanga biloko awa batianga na boloko awa basalanga to awa nakende kokritike mboka epai mosusu te namoni mboka ekomi na état de délabrement beaucoup plus avancé basoda bazotouche ba 120 000 francs me moki azoya na 400 à 500 000 nasi nayebisi bango pendant ke bango moko bazali awa na bamedia yango wana na dépose candidature na bi assez mboka ebebi assez basalaire ya ba 120 000 francs moyen bana batanga na baklasse eza te yango naye kodepose candidature nafuti mpe 100 000 $, comme bango bamilliardaire mais mpo nalonga bango. Président Mokia ozobanga baadversaire na yo te omoni mpe tomoni dauphin abimi lelo ozobanga ye te dauphin wana na baémission kuta okoka ngai te bongo sikoyo dauphin yango ngai na okime aza na message ne dauphin aza na message ye moko dauphin atala mboka ndenge ekwe ngai navandi quelque part à côté ya commerce mais narie nzela na heureusement nzela nabimaka yango alors que navandi kuna nayaka kaka na biso nake noter de vie il faut naya kobima nzolo ce n'est pas possible badauphin baintel baza rien devant ngai. Merci président. Parce que le peuple a yebi ngai preuve ezali mboka eza ya okufa bodo faire osala okuti za bokoki ota ba changer pine ya sika mokia soki ba changer pine ya sika bokomona pe changement ba Kagame ba Museveni ba Tonyo so bozo bangaka ngana kobeta ba. Merci président.